ya zoba abambisaki. Do zoba abambisaki po akoisa biloko ebele. Batu barama, balia batonda. Mais na koyebisa yo quel que soit nzala ya 3 jours so ba peso biloko ya 3 jours. Comme dans eza secteur toi. Bon nakata secteur toi sikoyo makamuni na leka na toi. Nakata toi wana papa Simon Gimbango azalaka wana ba disciple tango basoda bazolanda ye akomi wana batu balembi. Abeti loboko na nzete misato eza wana na kati ya village wana abeti loboko na nzete misato eza wana. Banzete za combien? Misato. Banzete wana baifongwami batu bakoti na kati. Abeti loboko banzete wana ikangami basoda bayo bamindele bazaka olanda ye. Fo bakanga ye na bandimi na ye. Baleki bakei. Banzete wana ezwa poudrement te. Na mabele na territoire ya kwa mutu ma guerre koti partout. On est un secteur mais siko na le territoire commune ya kwa mutu mobimba. Guerre koti partout ba mobondo ba récupérer tous les villages. Mais na kata village wana toi ata mobondo moko akotité. Na lelo ka ba teke mutu bazana mboka na bazo vivre, bazo vaincre. Donc balé aga fumbwa na ba. Bazo lia fumbwa na ba biloko na misala na bango bazo sala pondu. Donc en tout cas fumbwa ezaka très fort réseau botaka ka mu ata mobulu ekoti na mboka wana te toi. Donc c'est que ba mobondo ba mona makambu kuna tondeni. Eloko pe kimisi bango te komisi bango kuna te na yebite. Ba ta moko me kokoma kuna te. Na lelo kaka ba teki mutu bazana mboka na. Donc ba chef de groupement mususu ba kima. Est-ce que koye ba chef de groupement moko ba kima paza a? Bazebele. Ya solo batata ba mama tango balo ba église de noir tozalaki na discussion na conférence moto kenda osala wana pasteur Aipse Kinga bino boza ba église de noir Aipse te yo boza ba église parce que église wana yo fungola même yo mutu muindo za représenter église de réveil kasi église de noir partout makanisa batunde sala partout même ina bagrade makanisa batunde sala siko bobimisa ki nzambe zoba mais ya bando bambasa oh maloba ya papa ya 2016 maloba ya papa zoba abambisaki bami benda mingi libanda soki na ona lobi na beti c'était na bisongo on est beti okoma kimbangi c'est obetelo na ndenge nini nesengo na kosepela na komona tanto moi vision moko boye na komona moi ndoto moko boye ya papa Simon tango zo mona ndoto papa Simon déjà aiza tan obenga netinga na zwa image mususu na vanda boye na mai na zo sokola bakwanga na bafufu na mazipa kwanga na zo zwa photo ya papa Simon Gimbango aliputa liboso na ngabwe nga na sokola funa mai na mo na elongi na mo na vision papa oyo ezali solo masolo tozobeta matei po batu ba comprendre eza nzela musute papa dengenda lobaki quel que soit makambu na yo mais tout chemin mais na nkamba ça veut dire rendez-vous kaka na tumpa. Shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles amoureux et amoureuses de les Nazaréens, vous tous qui aimez Jésus-Christ de Nazareth. C'est la vôtre, la princesse de l'Éternel, maman Stéphanie Mokwa, dans cette grande émission Table Sainte. Mais beaucoup plus, c'est papa qui est déjà sur terrain, émission Zoba Abamisaki. Yangonde Mikoloyo, Balobi Ezo CP Sabana papa. L'affaire papa Simon Gimbango n'est pas pour le kimbanguiste, mais pour l'Afrique, aussi la RDC en particulier. J'aimerais marteler sur ça. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous avons besoin de connaître l'histoire. Eh bien, derrière la caméra, je signale que c'est Christian. Chris. Hein, la main puissante. Ma caméra aussi. Mutatambouna papa qui est na sur terrain. Les abongo ya jansi à vous tozon c'est la bino micro pour que bolo bisape papa qui c'est aloba le lengeni ni zoba bambi sac. J'ai dédié cette émission à papa Guy Labala, maman Lauriane, Tiffany Labala, la princesse de l'Éternel. Pourquoi pas à ma soeur unique Nekab Flontinga Biskavoza, la personne de big salutation, Salvation Ministry Mobimba. Momi vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Pour la ninité, moi l'angai yamotema Capilos depuis Sadonix Capilos Capinga depuis l'Allemagne. Nous avons bien en Europe. Bazage belé en Allemagne nazara yemoko. Sans plus tarder, nalingina zonga na papa kies. Zoba abambi sac. Est-ce que
tokoki olanda. Ya solo batata ba mama zoba abambisaki. Zoba abambisaki biloka zoba nde sala batu lelo bazala ndenge bazalelo. Zoba abambisaki. Na yango avato banda lisolo na biso oyo topesi bino nyonso mbote partout bozali. Elingolo bateke ndenge to sala boso mutu abengisi biso to ya osala miso to ya teto oya. Parce que matière est belé, il faut ebima par-ci par-là. Na ba différentes chaînes. Il faut que na chaîne oyo, que na chaîne oyo, que na chaîne oyo. Parce que oyo eza ba complément biso tozo sala. Ils te que non, to lobi que non esili, to biso nde to yebi, to biso nde boité. Oyo eza émission ya Zoba abambisaki. Do Zoba abambisaki po akoisa biloko ebele. Batu ba rama, ba lia batonda. Mais na koyebisa yo quel que soit nzala ya 3 jours so ba peso biloko ya 3 jours aussi les sangote. Tozongi pona papa na biso pona tranche oyo ayebisaki biso wana esilaki te. Tokataki yango pona ngonga. Na yango to ozongele lisusu. Mbote papa. Mbote mingi papa. Sikoyo po batu balandaki baleli for ba bio riskaki mabe. Sikoyo lisolo wana oyo ya mboka wana mboka nini? Comme dans eza secteur toi. Bon nakata secteur toi sikoyo makamuni neleka na toi. Nakata toi wana papa Simo Kimbangu azalaka wana ba disciple tango basoda bazolanda ye akomi wana batu balembi. Abeti loboko na nzete misato eza wana nakati ya village wana abeti loboko na nzete misato eza wana. Banzete za combien? Misato. Banzete wana baifongwami batu bakoti na kati. Abeti loboko banzete wana ikangami basoda bayo bamindele bazaka olanda ye. Fo bakanga ye na bandimi na ye. Baleki bakei atikali na sima beti maboko batu banzete fo efongwami batu babimi na kati. En tout cas ezalaki likamu simne na makati ya village wana toi. Bon siko botango siko donc tango guerre koti seke banzete wana zo poudrement te. Na mabele na territoire ya Kwamutu ma guerre koti partout. Wana eza secteur mais siko na loba na territoire commune ya Kwamutu mobimba. Guerre koti partout ba mobondo ba récupérer tous les villages. Mais na kati ya village wana toi ata mobondo moko koti te. Na lelo ka bateke mutu bazana mboka na bazo vivre, bazo vaincre. Donc balé aga fumbwa na ba. Bazo lia fumbwa na ba biloko na misala na bango bazo sala pondu. Donc en tout cas fumbwa ezaka très fort réseau botaka ka mu ata mobulu ekoti na mboka wana te toi. Donc c'est que ba mobondo ba mona makambu kuna tondeni. Eloko pe kimisi bango te komisi bango kuna te na yebite. Ba ata moko ameko koma kuna te. Na lelo kaka bateki mutu bazana mboka na. Tala etandi ya mabele ya territoire ya Kwamutu. Babotoli tous les villages mais ka mboka wana toi babotoli yango te. Donc ba chef de groupement mususu ba kima. Est-ce que quoi ba chef de groupement moko ba kima pas ça? Bazebele na même yé moko chef secteur toi azana kishaza kima. Ka ba peuple ni batikala na kati ya mboka wana. Mais village wana nde mutakima te. Na village mutakima te ka yemo mukonti mutakima. Lingomba peza wana kino lelo fonctionnaire pa lingomba papa Simo Kimbangu. Pe église de Noir peza liwana. Donc l'église de Noir peza. Ezali wana na kati ya secteur toi. Ya solo batata ba mama tango baloba église de Noir tozalaki na discussion na conférence moto kenda osala wana pasteur ayebisa kinga bino boza bato église de Noir ayebisa te yo boza bato église parce que église wana yo fungola même yo mutu mwindo za représenter église de réveil kasi c'est église de Noir pour église wana so donc toye so to moni mindele bakoza la D3 ndeti awa so moni mindele peut-être ndundu ça veut dire c'est église de Noir pour personnalité civile za ya yo. Personnalité juridique eza yo yondo signa yo sala église de réveil ndedi so do toke awa tokomona église de réveil par exemple les vainqueurs tokomona kono nango mutu mwindo ça veut so koyana dimanche komona ka ba noir basambela ça veut dire so mundela liga koloba voilà l'église des noirs les églises ba noir mais comment nga na koza noir na kosambela na église ya mindele yo alukute oko sabatu boendele na banzi boyoki na ntoa makambo eleka papa Simo Kimbangu papa dangenda koma na masima nimba tant papa dangenda koma na masima nimba papa dangenda lona 3 nzete ya mbila koma na masima nimba atelema bo tango atelemi azwi nzete moko ya mbila asimbi yango pa a prier se concentrer tali likolo batimboli pa aloni nzete mbila moko a compter 1 2 3 aloni deuxième nzete mbila a compter 1 2 3 a sauter
aye kolona 3e nzeta mbila asala ngona masima nimba papa danga na tanga koma na Bandunduville bamona 3 croix verticales euta na likolo ezokita na se esi bango na nzoto tozonga na bino kisasa mena molimo na otikala awa ba croix wana etikala batimbola libulu batia pierre tombale po banda construction ya temple mais batikali kosala temple na mupanzi mususu tango papa yaka na inauguration ya temple abite na tikelaki bino oyo te oyo wana etikala dépôt bachaka na bomba masango ata banini bachaka ça veut dire salema na makanisi ya batu partout makanisi ya batu nde sala partout même na bagrade makanisi ya batu nde sala siko bobimisaki nzambe zoba mais ya bando bambasaki maloba ya papa ya 2016 maloba ya papa zoba bambisaki bino bokaniseke bozokosa zoborke te bozoko mikosa j'étais kia yembaka nzembo moko boye okosi nani ye omikosi kosi donc yo zoko mikosa na mboka na biso tebo na mboka dimanche tango bandi kosala akei mbunde po ndenge bambunde beta na bamboko zo idete wana beta na baminoko mboko abatu tokoma bokomona pe ba image ndenge ni elekaka siko ba mutuka moka ki kozwa biloko dimanche tenge zo bima boye bamoni babi bato bazo torturer tata Simon Kimbangwe wana recevoir muso alobi bongo be recevoir muso alobi te bazo torturer tata Simon Kimbangwe te bango bazande komi torturer bango moko tango yo zo kanisaka yo zo kosa nzambe te yo zo komi kosa yo moko nyoso oza nango lobi okotika ngo bakokundo na chaussette ça veut dire ozo komi kosa yo moko okosi nzambe te yo mikosa yo moko kosa mutu te yango batata ba mama tozwi tamulayi te na bandi bolandi bo papa liloba suka eza nini liloba no asuka po tosilisa émission ya mokolo lelo liloba no asuka eza nini liloba na ngai asuka eza tango temps omoni ke no temps epesemeli okoma kimbangiste koma kimbangiste po moto nyonso azalaki kimbangiste na afrika posolo indo baza bakimbangiste mais bamibenda mingi libanda soki naona lobi na beti sete na biso ngo ne beti okoma kimbangiste obetelo na ndenge nini nesengo na kosepela na komona tanto moi vision moko boye na komona mwa ndoto moko boye ya papa Simon tango ozomona ndoto papa Simon déjà aiza temps obenga yo netinga na zwa image mususu na vanda boye na mai nazo sokola bakwanga na bafufu na mazipa kwanga nazo zwa photo ya papa Simon Kimbangwe aliputa liboso na nga boye nga na sokola fu na mai na mona na elongi na mona vision papa Simon Kimbangwe etelemi ka photo wana na concentré na sokola ka fu na mai mozano kimbangiste te na kimbangiste te na sokola fu na mai na monika photo na papa Simon Kimbangwe mukuse wana aliputa na bi na bon isaka photo mais na boka misu liboso na nga boye na mona vipère na mai na kati ya mai ndenge kita fufu ndenge na pimi na sokola vipère na wana zakata tata Simon Kimbangwe te na tana sutuki boye na moni vipère na bimi na mai na bimi na bare vipère za nyonyo ko sakana na ngote tango bare ça veut dire donc c'est que vipère mizali la ka wana ayaka nde po salo mabe mais papa Simon Kimbangwe biaka wana pour donc neutraliser vipère c'est pourquoi pesa ko force ko boma vipère ça ki bongo ti ça pena bongo akale donc nyo kaza na kokita na mai akomi pembe na ngabu yazo mona ngana mona ite oyebi na zo chene elongi na sena zo mona photo papa Simon Kimbangwe oyo aliputa nazo sokola ka kwanga na sokola na boga misu likolo na mona vipère atelemi azotala ngai ebimi pe na mai na zo mbeli na ngana zaki no pe na kati kingo ngai nazalaka na mai na osokola na mai ngai pe kuna na mboka na ferme na osokola boye pa makanisi zo episa ngai nyoka zo linga mela ngai makanisi zo episa ngaka bongo siko nazalaka na petit frère nanga or que petit amonaka nyoka ndenga zo kitana mai petit amonaka nyoka ndenga banda kitana mai ba photo pa nyoka wana na zo yango comme susu donc toko chango pe na ba porter boko mona yango na siko batata ba siko yo nano komi kimbangiste mais siko il faut que kimbangiste ba yamba yo na koma kimbangiste ba yamba na kende pe nkamba mais possibilité okomela nkamba ezalité siko bosoki siko mutu amona ni alingia chayo maboko kene nkamba en tout cas soki mutu amona ni achanga maboko na kene nkamba na osepela mingi zesingo na okoma donc oza déterminé okoma nkamba omona nzambe na mona nzambe ila pena sokola mai na mela mai tata mama nzambe azali so bato balobi nzambe aza te wana etali bango mais lobi ba comprendre ke nzambe azali
lobi bo comprendre que nzambaza mais nzambaza ata Simoki Mbangu nzambe omoni soso zalaka na force na ye moko nda miteka ka force soso ba épervier ba renard banda obanga soso mabe banda obanga soso na ninga osakarati soso oyo monaka kokorika ayisi bango me bino bokima so kaka ye fo mwana bende abite bokima anga pamba boya bosimba eza nango moto te ntango basimba bo bamoniki ezalaki musuni soso azwaka problème na azwaka problème na renard soso azwa problème na épervier azwaka problème na corbeau soso azwa problème na bandeke azwa problème na renard mpo na ye moko abimaka zoba mais papa Simoki Mbangu aza zoba te bakimbangiste baza bazoba te bakimbangiste baza bazoba te yana sibino zoba tanga bambisaki ça veut dire maloba na bino bo bandeki koloba ekomelaki zoba alobi eza boya me ya zoba bandia banda zoba bambisaki eloko ezokoya sute sikoyo crise bando kotela bato crise ozomona oyo dollar mati zoba bambisaki po balara zoba yango nde bino bande kolia dollar ezalaki stable mboka ekonomia ya mboka mwa bamapa bato bazoliaka ale bino na bino zoba bambisaki bomoni kote tokende bokoka sute tout chemin mena nkamba so tokomi na nkamba te eloko esimba te na kombo ya tata mwana molimo mosante bo papa ko pesa numéro na yo peut-être mutu moko bakwalu zolo la mbote mutu moko ko monana po acha maboko po ngana za awa ngaso lelo mutu ebisinga pakese mimena nkamba ngana omemona nkamba ngana okende na okende na selo ka démarche na dio na keno na nkamba ngaza problème te nga atande na zabo ata mutu alingazwa nga brise ko papa kese lobi nkamba na okende donc na bandundu nde so mutu alingazwa nga brise na obsete to sala horaire mais na nkamba to ko sala horaire te na nkamba na okende po papa epse kingeza na eloko ko kale ote ko ya na nkamba oza libre ko ya na nkamba na moment nyonso tu oyo yo lingi wane za maloba papa donc papa ko se contredire te papa ko sa mutu te donc soko lingo ke na nkamba to ke na yo parce que muto nyonso to za noki mbangisa linga ko na nkamba za na qualité so mutu ko loba eza na kal mutu wana buki lukuta kal ezate po tango batu basala ka biloko ezo ke ne mabe mais tango ngana komba ka ko sala démarche na mona ka empêchement te sauf kaka ngeno bate aka bato na kendaka na bango non moni eza nkamba pe bato na kendaka na bango tango bakoma ka nkamba ba félicitaka nkamba et pe babimaka na ba témoignage ya malamu c'est ça batata ba mama oyo za lisolo masolo tozobeta matei po bato ba comprendre eza nzela musute papa dengenda lobaki quel que soit makamuna yo mais tout chemin mais na nkamba ça veut dire rendez-vous kaka na tumpa pour la tumpa komona na mais ko bato baza mayele ba poussa na déjà donc ba avancer déjà pour bazwa déjà visa ya mamakambu pona nzela tumpa po ya lobi lofuta mpa kwenu kanda nzila kusisiko waluna naye kwa wabeno lwena kese donc bofuta mpaku botika mukanda ya nzela te batu babanga fort carte d'électeur à sarola kite batu bazo banga fort mais batu ba négliger carte ya lingomba ba négliger carte ya mama mwilu ba négliger ba carte oya ba mouvement service association mais ba pèse importance 5 heures moto ala muka ki déjà aketele marija donc on apporte enrôlement pour donc ajwa carte ba sarolé mais muta wele la carte ya mama mwilu te mutu pa wele la carte ya lingomba te carte ya lingomba kutu batu ebele baza na ba 300 pe ba futa ngote ti lelo to continue to pesa pe importance ya solo papa opesa numéro na opona to silis numéro de téléphone ngeza 089 19 79 855 mais na sengi na batu nyonso balia baba andolia fumbwa o etikala na plateau de bateke na toa o papa Simoki Mbangu abimisa bo préférer on peut eteka ma partout bolia ka fumbwa merci ya solo batata ba mato silisi aba to chite numéro na biso ndeka boyebeli yango eza 085 94 25 598 la iso egoya mais ba juste nde ba ko irriter terre oyo mais so ekomi na butu nde to mona na sute peut-être to mona na kuna mais so ekomi te lobi na tongo to kozana bino susu na komba tata mwana molimo santo amen. Merci beaucoup de retour sur ce plateau, Papa Kese.
a lobeli biso na tina ya zoba abambi sac. Est-ce que abambi un peu malamu? Tozo koba tozo kitana ba épisode na yango ezebele nde tokoyeba mozindo ya makambo ebombami na cercle ya affaire Papa Simon Kimbangu. Je signale aussi que ba catholique pe bientôt là tozo banda émission ya annuarité. Annuarité singeli bana na bana ya bana bayeba masolo ya ba héros na biso ba héros lokola ba to appelle héros vivant hein, papa Bakanja mais mingi mingi ne Papa Simon Kimbangu zo ba bambisak. Et c'est abonnez-vous massivement et puis bolanda bo partager. Merci beaucoup Christian. Ciao. Azamwana motote bo akosangai abongwani pete bo awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ke mafuta na musakolino lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelo